Bosa ebele liboso etando eke pona kolanda magazine chrétien na bino na lingala to pesi bino mbote bisika wapi ezwami bino. Ya mokolo ne tozali kobanda yango na manaka oyo. Ngomba ya mabondeli tope montant de prière pona milulu minene oyo ya conquête 2025. Oyo eko salema kobanda li 13 kino le 16 août na église de Mangembo Bandalungwa. Na tina na yango prophétesse Bijou Mitonga na ancienne Clémence Yangara babengisi bilenge nyonso mokolo ya samedi 2 août pona kokende kobondela na site kivuvu oyo ezwami na commune ya Nsele. Ebongo babiye eza deja kotekama na église de Mangembo Bandalungwa na prix ya 25 000 francs congolais. Kasi pona kokende bokutani ekozala kaka na église de Mangembo Bandalungwa na ngonga ya 6h. Boyei malamu na bilenge nyonso pamba te nzambe akosala biso penza bolamu ebele. Dr Jean Clément Diambilai abengisi basali na nzambe bayi mombongo pe bayi politiki na likindo monene oyo ekosalema mokolo ya vendredi 1er août 2025 kobanda ngonga ya 8h kino na 13h. Na boyeli kindo yango ekosalema na centre culturel ya Kinshasa oyo ezwami bongo na boulevard Triomphal pembeni ya Palais du Peuple na engumba mokonzi Kinshasa. Na tina na yango Dr Jean Clément Diambilai alobi kokota kuna eza nango ya ofele. Boyei malamu na kombo na Yesu Masia. 14 matinée na église de Mangembo Bet Peret ezaka kase kokoba. Poso ya liboso ewuti kosila kasi bolanda nini yango oyo elekanaki kuna pamba te ba mama bazalaki ebele balobi lisusu na micro ya Emeline Kambinzo pe na Francis Matondo. Ezaka Kakokoba na Mangembo Bet Peret. 14 matinée ya mabondeli elongo na la fille du prophète Blandine Teka ba témoignage ya kafu pe mabondeli ya kokata balia nde somo kuna. Naboye mokolo ya vendredi louange pe adoration etambusamaki na maman Ange Bantu. Maman Malashinkulu pe azalaki wana kasi ba maman balobi boye. Ba maman na no baza banda kuna lo bayete il faut ba ya parce que Nzamba zo visiter à chaque jour. Comme le premier jour, il y a des visitations. Les lopeza ba visitation Nzamba zo sala makamuna na lolenge na ye. Netinga za ba témoignage belé à travers 14 matinées oyo. Là il y a problème moko et bande ko déranger na foyer na ngame à travers ba prière oyo. Na moni déjà visitation et belé donc. La zo inviter na ba maman nyoso bazala ndaku baya parce que nika mwanzambe za abele merci na yako bisa bandeko batia enika pa nzambe ko sarate soko tie enika pa na ya tant que femme de succès okozwa nyosa oza nango posa soko ndimeli nzambe to sambela azali nzambe ya solo okozwa nyosa oza nango posa ma bikamwa ezo salema ma pamboli ezo salema en tout cas eza vraiment grâce. En tout cas, on a invité ma maman Baïa Baïa grâce aux la maman Blandine Teka Barosala décité. Amen. Vraiment, on a invité Bandeko Nyonso Bazana Nandako. O bafandi nanu, o bazotala babi elanga malili. Tokokola mukate, nazo invité bino ba maman, ba fille de Sion, ba femme de succès. O bafandi Nandako Baïa, le 5e jour. Nous avons kina mosala nzambe maman Blandine Teka et puis Ateibi Sozo sous la grandeur. Nous avons 14 jours de prière. En tout cas, Nzambazo bénir, Nzambazo sala makambo minene, azo sala ba délivrance. C'est vrai que Tokomino on a 14e jour, mais déjà dans 5e jour, on a reçu plein de bonnes choses de la part de l'Éternel. Alors venez nombreuses pour faire l'ananda côté. C'est vrai qu'on a des choses à faire, mais venez pour la gloire de Dieu et Dieu va nous bénir pour cela. Nous avons invité Otika Nandako. Ba oyo bazoya biso oyo tozoya tozomona bikamwa oyo ezosalema ba délivrance ba témoignage moko oyo motango ozoyoka eti ndozo pusoka osambela ba sous ba lo musu ototika oyeba te ba origine biso toyo découvrir donc na bengi ba oyo bazano na ndako baya elongo na biso to buka mabolo ya liboso na pamboli nzambe pona ba 14 matinée oyo nga pelelo za première fois nga pona nga ya ko participer et l'équipe vraiment kitoko mingi et nazo invité bala na nzambe nyonso de partout bozali bozangate ba prendre part na basis oyo
révérende Blandine alobeli biloko moko très 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 important et na moko na retenir alobi moto akozala azwa prophétie akoma ngona bakaye eza ebele akangani maboko akoma discrète alobaka nazanga na prophétie mais il ne sait pas ou elle ne sait pas qu'elle doit prier aussi pour ces prophéties-là, pour que ces prophéties-là s'accomplissent. Elle doit faire pression, elle doit pousser, elle doit chercher Dieu jusqu'à ce qu'à vivre la prophétie wapi azwa. Donc nous avons un moment kitoko, il y a prière, il y a louange, il y a adoration, et ça vraiment kitoko. Donc ne restez pas à la maison, venez prendre part. Nakanisa nzambe abozanga teko sala komoko na bapi na bino. Merci. Shalom bien-aimé, na CP na atmosphère na Koutiawa. Je vous dis vrai, les réalités spirituelles sont réelles, sont pas vraies mais sont réelles parce que la vérité ce n'est que Jésus, la justice, les véritables ce n'est qu'en Jésus. Alors on a noyé na sengi yo oya. Bien-aimé tam soso kasama kamso ezarama solo. Nous aussi, moi par exemple, je peux vous témoigner que c'est réel. Venez pour votre délivrance. La parole nous dit dans 1 Jean 3:8, c'est lui qui pêche et du diable. Parce que lui, il pêche dès les premiers, il a toujours péché, mais le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc venez, la délivrance est là, le Seigneur ne veut que notre bien, il est là pour notre salut, il est là pour notre délivrance. Donc ne manquez pas ces programmes, et ça, pour moi, il faut toujours répondre à de tels appels, c'est divin. Dieu est ici, venez. Naboye mokolo ya samedi eyindaki lisusu na service ya mai ba maman bayaki lisusu ebele kasi na munoko na bango kaka kotatola elonga na kombo na Yesu Masia. Na bengisi ba maman nyoso bavandi lelo ezali 6e jour na biso ya 14 matinée. En tout cas yo maman o vandi lelo tozali na service ya mai. En tout cas nzamba sali ya minene nga na meme ya munene pona bana nanga yo maman o vandi nazala posa kotelema telema bato bazo uta de partout nzamba zo sala makamba ko kamwa en tout cas ba témoignage ezebe. Il y a de bonnes choses o ezo leka awa o ezo kusala que toi impacter ba vie na biso et on a ben sibito na deuxième semaine o ko banda lundi boya bo vivre va merveille elongo na biso nzambe o to ko luka awa apambola pe bino lelo ya minene leki awa nzamba asali na nzela mai oyo makambo ya minene efongwama makambo ya minene baperte eza lisusu te. Ici fini les pertes, fini les pleurs, déjà au secours déjà ekitaki eyaki epi toyambi yango na kombo na Yesu. Mingi na explique Mswahili. Juku bengine banashika Swahili, bengine bashika Lingala. Na yote unasema leo antuka kiti ya leo napita mzuri sana. Tuko na service ya mai, mama na biso anatoa mzuri, alafu service mzuri sana. Wewe unarata ismen. Fanya nguvu simeni unakuya ushirate. Ni mambo mzuri ni juu ya vie yako, ukombatre juu ya success ya vina yako. Kuku mambo ingine unakufikia me wewe mwenye auyu me upa kunyumba unekala au nana kia kufanya me unekala kunyumba mama lamuka wewe unesha kulala lamuka kuya ushike mambo mzuri unapita hapa antuka tuna michunga lanzi ndeko mama ndeko elenge mwasi puso oyo ya yambo esili kasi milulu esili nanu te po te lundi tozobanda lisusu puso ya mibale kozanga te po satana asi asili mayele pamba te mabota na biso ekangolami na kombo na Yesu Masia avec la grâce de Dieu shalom que rien ne manque. Bozalaki ebele liboso ya itando eke pona kolanda magazine chrétien da bino na Lingala to suki awa pona mokolo na lelo pe to yebisi bino tozaka kana pona etindia obotinda biso na mosala oyo to kolemba te ko sepelisa bino pamba te nzambe na likolo azawa na pona biso botikala malamu eke loboko na nzambe ezala na banda kuna bino ciao.